bonsoir. Sister Thérèse aye lisusu lelo. Boyambela bandako na bino. Kande tolo babo sanate bo s'abonner massivement. La chaîne na biso Gold Talk TV. Lelo toza madesu na biso parce que madesu mingi lamba marasoto o apembe ezalaka omona ezaka poto. Ndeka toloba tokokate tozo se compléter kaka. Donc vous a branché de l'eau vraiment ils ont ma déçu na biso na tilapia et ya mi bengela déjà pause. Ote na oya na ngai ba be komi au bouquet ye o lia kitoko. Ma déçu na biso ya pembe yeyo na sukuli ma déçu na ngai. Pour ma déçu na nga akoma na e poto te. Na tomate ye na déçu na nga na nzungu. Aza ya pembe madesu na so ya disco. Mai nanga aza na kete. Na otoksa madesu nanga na eloko te. De madesu ka madesu donc yemo kaka. Aza ni na nzoto ne eloko te. O mungu o nini te. Kaka po abima moko. Na che mai nanga na kete. So po cha mai no na resho kaka yo. Na che mai nanga nazotika madesu nanga na mai opeka ya mopeka ka botokela na ye na otika ye pendant 30 minutes ba fongola reshote eloko te ka mai o kaka ya moto a vanda na madesu na biso. À suivre tozobongisa babiloko na biso siko to chana madesu en attendant madesu na biso zana na 30 minutes a opema. Yes, madesu na biso yeyo nde tolobaki tozongi madesu na biso isali 30 minutes na mai. Sikoyo tolingi tofongola moto na biso. Moto na yo po madesu ango alemba poto te po abeba te. Na ocha moto na nga na 4 nazolandela madesu na nga. Me mungwa na nga na ocha na nga sikoyo te. Po madesu na nga elemba penza makasi te na ochaka moto na nga na 4. Donc aobela na ye na température moko ya mukie. Elo ka na ocha na madesu na nga na zozwa feuille laurier na ngai. Na tie feuille laurier na nga na madesu na ngai. Na zui mwa mafuta mbila. Kande tozo éviter ba biloko yango kaka mwa moke. Na ochaka mwa luto moko ya mafuta mbila apesaka madesu na nga mwa solome na ochana eloko to mungwa o nini te po naza ko éviter akufela nga poto te na chi mwa luto na nga so ipo lingi na yo te ochana mafuta mbila te ezo pe ekufeli pete eya kaka ke soki olingi na chi mwa mafuta mbila na nga madesu na nga atokela moto na nga aza na ye vraiment na C na 4 na tangi moto na nga. Awa sikoyo encore nazo salela nanikaki déjà nini na nga tomate na ngai. Tomate eza kaka yo moko oyeba mesure ya madesu na yo. Eza tomate o ya mbuma encore yango awumelaka na moto nazo tie na moto siko madesu na nguta belite mais na tie tomate na ngai. Po tomate na nga il faut abela penza. Na fongoli pe moto ya tomate na nga azo toka na ye. Donc tomate na nga pe azo toka na ye kaka tomate na ya mbuma kaka ya pamba avant na cha babilo mususu. Sikoyo na madesu na biso. Elo ni tolela madesu na biso nyonso aza poisson. Tolela madesu na biso to tumba tilapia okalinga sans tête. Nazo saisonner kaka esika moko tilapia nanga na sans tête yeyo. Esi na chakeka jaune ya pamba. Jaune ya pamba toza vraiment na pona ba cuibité jimbo oyo ya aroma ye wana na chaki. Sikoyo nazo kende kotia ya saisonnement nanga ya nini? Ya poisson. Naza na garlic ngai.
naza na garlic na nga nazotia garlic na ngai na poisson na nga mingi na ngasela kwa batibi me natie na ngai ya poussière eza pe problème te azakaka garlic zobalola po akota penza na fish na ngai nazotia lisusu na tilapia na nga si natiaki jaune oyo ya aroma nde nalobi nazokotia lisusu oyo natiaki azaka garlic ya pamba normal ka garlic tosombaka sikoyo nazotia tangawisi na nga aza pe ka njinja oyo tosombaka awa nazotia njinja na ngai naotia njinja na nga asala fish na nga mwa nini nini nde na otumba ete naokota tilapia na kati ya nini me ya four me santé eti na okalinga ye nde mosusu santé eti eoyeba te fish wa rouge oyo ye wana nde na okalinga nasalaki deja nini na ngai naniki deja ndembe na ngai nazotia na fish na ngai ndembe na ngai yeyo nazotia na fish na nga nazokobalola yo moko oyebaka nde nini natie ndembe na nga natie njinja na nga natie garlic na ngai wana selon ndenge nga nalingeli nasala yango ndeka nabaki tose kompletaka esalaka biso mwa bien nazoluka oyo propose na ngai lisusu esalaka yango kitoko lisusu chili te me all propose na obwaka ye mwa pilipili kaka mokie asikolanga na makila na tsalo natiaka na all propose oyo eza kasa depa na yo ndenge olingela oyo saisonele eloko na yo tunanga moke na osala eza wapi tiaka na all propose oyo tie esalanga mwa jare moke tie yo moko oyotala fish na yo oyebi mpe kaka nde nini ozosalela fish na yo balola ye akota na kati nde tolobaki sokola kutu mpe ya maboko na nga na kotisa ye oyo citron na nga nazotia na fish na nga aza simple me azala ya kitoko na monoko nde kolia ye mpenza aza elengi wana madesu na biso ezobela nasimba mpo akota mpenza bien la donc esala mwa malamu soki nazolinga nasimba ye mpenza mpo nabalola malamu mpenza nabalaka na nzete mpo nalingi mpenza kokotisa maboko makasi te mpo d'habitude simbaka na nga na maboko ozobalola me nalingi mpenza kokotisa ye mpe na maboko mpenza te mpo naza na manzaka mwa hygiène esalaka bien ta nazala na manzaka te fai nasimba mpe poso na nga na maboko me tobakisa ye all purpose yeyo tobaki all purpose natiaki na yelo na ngai yes poso na biso yeyo nabakisa mwa jaune moke parceke akoti te yes poso na ngai yeyo donc akoti biloko nyonso ndenge nga nalingeli aza na ye ka poisson bango nyonso tilapia santé bazaka fish donc
salier moi citron na koti yeah nazotia moi huile na nga muke na poisson na nga po azala penza sec te po azala sec te nazotia moi huile na nga muke esala ye bien bamama nde toloba awa tozoya kosekomplete kaka tozobakisa nga nasali boye wana mpe kuna asalaki boye nga mpe natali ndeko wana asalaki boye donc toza kosebakisa mayele ndeka tobaki toyekolaka biso tu toyekolaka natie mwa huile na ngai mpo fiche na nga azala mpenza dry te donc ye na four ici apotaki na ye déjà ndembe bandaka nini c'est jaune natikaki ye na jaune leta na ye biloko na bakisi kaka ye yango oyo donc nayebi ke eza mpenza komplike te ye yo fiche na biso akoti mpenza kitoko donc awa tozozela kaka tokotisa ye na nini tokotisa ye na four yeah. Nazokotisa tilapia nanga na four kotisi tilapia nanga na four abela tilapia na biso akoti na ye na four sikoyo oyo poivron na biso ya vert nazotia ye na tomate na ngai ya madesu nazotia poivron na tomate na ngai na ya madesu oyo malgré madesu ezobela nango malembe ngai nazotia deja mpe biloko na nga etokaka na yango natiki nanu nini oyo matungulu na nga na osalela madesu na nga me natiki nanu atoka elo ningai nasala awa nena nika su poivron oyo nabakisa kuna na tomate na ngai natie poivron mpe natie na ail na nini na ngai naye kobakisa poivron na nga oyo nanikaki natie poivron na nga na tomate na nga na ail donc na ail c'est bon atoka nanu bongo nsima nango na kokota makayabu na ngai na mbisi na ngai madesu na biso kaka nde tolobaki ezotoka na moto na biso ya si kaka ezotoka nango na nini na ngai nalingi nabakisa tomate na ngai parce que tomate na ngai ezotoka tomate na ngai ezotoka nango yango oyo tomate oyo nabaki ya mbuma oyo nasalaki tomate na ngai ezotoka po tomate yango ya mbuma esengaka mpe ezwa ntango nango na moto etoka donc natie tomate natie pepa poivron ya vert natie na ail na ngai na madesu na ngai nalingi natia tomate concentré na kotia yango mpe vraiment mingi te me na kotala ndenge sauce na nga ekozalela nazotia tomate concentré na nga wala madesu na ngai eza nango kaka na aile oyo ezotoka nde tobaki moto mokie moto na ngai natie na 4 me madesu nano ebandi vraiment kotoka mpenza te me moto na biso eza na 4 natie déjà sauce na nga mopanzi parce que sauce ezwaka temps na moto ekomi belela nango mpo alembisa madesu na nga te parce que soki sauce abeli te ozwi madesu elembi otie sauce abelela na madesu azwaka temps ebele yango omona le mosusu madesu nebimi potopoto omona le mosusu madesu nesali boye ubie mpe kotokisa madesu na mungwa
tika yango etoka nango aokota na ye pe parce que sauce na biso tokotia kibe na biso na sauce na biso. Donc sikoyo natia tomate na ngai, natia tomate concentré na madesu na nga. Ebele pete nazotala ezeka biloko nga nazolamba oyo. Donc awa naza na ail nanga, naza na poivron, naza na nini na tomate ya mbuma yango oyo naza nango. Nazobakisa sumwa lutu moko nanga po etoka mingi penza te, abakisi ndango. Donc c'est bon. Nazobwaka feuille nanga, nazobwaka feuille na ngai sare, nazobwaka feuille na ngai na bwaka dia moko na madesu na sauce na ngape na bwaki po esala sauce na nga moi bien. Nazotia nini na nga kibe na ngai e jus jaune na nga jaune na mbela sai vraiment le msupe nyonso na pe na magie oyo me na pe ya magie ya nini te na sepela nga na jaune. Nazotia jaune na nga na madesu na nga parce que madesu na nga koti penza nini te, akoti na mungu akuna te. Awa nde mutu akozala penza na mwa elengi wana tanga okota na madesu ale akepesa pe madesu vie. Donc parce que na tena mungu akuna te pona kocha madesu na nga zala poto te. Yes. Ni nga c'est bon. Na kocha mbisi na ngai pe sima na nini na nga. Nazotia pe matungulu na nga, biloko na nga nyonso yeyo. Matungulu na nga pakota azwa ton na ye vraiment. Matungulu na nga pe yeyo. Donc sauce na nga akomi complet. Nazotia esiko pe mafuta na ye. Na kamo eloko omoni la mpona yeba na kotia nini. Chaka mafuta na nga na bon. Mbona mwamezi na nga oyo nga nazobotia na madesu na ngai. Natie mafuta na nga na sauce na biso parce que kuna nabwaka mwa mbila. Natie sikoyo mafuta na nga awa atokisa sauce na nga. De sauce na nga azokota pe mbisi na ye. Donc madesu na biso komi mbisi na nga esi natiaki na mai. Donc naza kotia ye deja na madesu na nga. Donc naotia ye nzombo me nalongolaka baposo na nga mpona pondu na nga. Na pondu na nga natiaka ye poso tolingaki pondu ya poso. Madesu nayebi ke baya ya baolia yango te parce que bango baliaka na bango mbisi te ya kokauka. Bango balingaka madesu na bango pleine. Bango balingaka madesu na bango eza na mbisi te. Nga sikoyo mpe naotia na nga poso te, nazotia kaka mbisi na nga. Poso na nga naobombele mpona pondu na ngai. Donc yango wana emopesala bien ezosala ezotala. Poso na nga aobombama mpona pondu. Mbisi na nga natie sauce na nga azotoka ndenge madesu na nga aza na eprise te azwa temps na ye. Kote kuna pe tilapia na nga aza na moto. Allez, tozokalinga poisson sans peti na biso. Mama ye awa eye mabe. Cameraman na biso azwi na biso pe ya sauce na biso bien emonana ndenge azotoka. Benda ye penza, bendela biso sauce na biso, totala pe ya sauce na biso ndenge aza kotoka. Sauce na biso ye mama ye eyindi moto akota na madesu na biso. Donc akuti pe na mbisi na biso. Soki sauce na nga beli azali madesu na nga. Allez, après nga na kotia madesu na kotia sauce soka beli madesu pa beli. Allez, na madesu eza kaka sangana. Omona madesu na abima potopoto te. Mais soki otie pe ya sauce abelela pe na madesu apembe oyi ala bozoba. Yango na nga natokisaka ye na mungwa te
nde natiaki mai na nga 30 minutes avandi nao na mai nafungoli moto te kaka ma ya moto et après allez naye kofungola moto na nga mpa aza na 4 bata badai kobela naye malembe aa na 4 donc c'est bon madesu na biso yango aokende mpe amolo bosabone na chaîne na biso bosabone makambo ya kitoko eza ebele nalingi bino mpe ya mingi bamama bosabone na God Talk TV makambo ya bien ka nde toloba tobeta sete mama bongisela papa basani so epo osomba ata oyo batiaka ya moto wana ezalaka na moto nango na mifiniku nango mama fele mobali na yo moko pesa ye mo bavaler na ye esala kitoko bongisi basani wana so ezalaka mpe ya moto vie mpe eza ya moto te mpe ezalaka sani ya papa awa tosola kitoko nalingi bino mingi. I love you guys so much. Toza kaka sauce na biso toka madesu na biso mpe ezobela suivre vous abonner yaya nazo expliquer yo lo mwa bien moni tangawisi oyo naonika ye nde naonika ye na ochai na madesu nanga meka obenga nga etiaka madesu gu moko ozala ta na ide te na ochai mpe na madesu so epo tiaka déjà gloire à Dieu so tiaka te meka opesanga raison numéro na nga ka nde nazolobaki 073 870 84 123 073 870 84 1 2 3 nakobakisa tangawisi na nga natiaka mwa tangawisi na nga moke na madesu na nga osepela naonika ye nini na nga tangawisi na ngai oyo naniki awa namoni enikami mpenza mpe bien te nakoki ata korape ye azonikama mpenza bien awa te yana biso secret moko tangawisi na madesu esalaka kitoko moko ozala ta na ide te nazotia atia mwa solo wana na madesu obenga ngai natie mwa tangawisi na nga ngai oyo nauti onika atie na sauce na nga ezotokana azozelaka madesu na ngai poisson na biso mpe aza na moto azobela nde kitoko donc masolo eza kitoko madesu na biso mpe ezotoka c'est bon sikoyo totie na biso nini na biso na suka kuna etoka mpo na koganye mpe ntango na biso kuna sauce na biso ezokobela nango kaka ndenge ezobela awa tobi totia santeti na biso abela mpe lisusu tokende etape moko tiela mpe ya biso mpe na kati kitoko madesu na biso yeyo naselaki ye liboso ndeka nalobaki abelaka na vapeur awa na natie nanga mungwa te mais tozomona madesu nanga aza ya kobela moko oyo madesu apemba koma aza ya kobela moko eza kaka stratégie nde nini okolambela ye madesu apembe abelaka na moto makasi te abelaka na vapeur donc madesu na biso yeyo donc sikoyo natia sauce na ngai donc madesu abeli vraiment moko tozotia sauce na biso sikoyo kala te tolia après na otia mungwa na nga sikoyo ndenge alembi na ye akokota mungwa donc liboso azali na mungwa te sikoyo ndenge nde alembi na ye akomi na ye sava nalingi natia mungwa na nga donc madesu na nga abeli na ye abeli mpenza kitoko intact mama keba so osali awa poto mais tomoni madesu na biso ye nazotia sauce na nga après natia mungwa na ngai
sauce na ngai yango oyo asa belaki de na madeso aumela ne lisuti na madeso aza kaka asangana apesa madeso vie apesi epe kilo mais akoumela su na moto te nde toyebisa ye bino donc kolamba eza nango kaka kala technique bandeko batata bwa bolingo bamama tolobi madeso na biso ye yo atebaka te eza kaka zala na technique mabeso abeli moko supu na biso intact yango tolobi madeso oyo abelaka na ye na vapeur otia na moto makasi te kozala mpe presse te otie mai no na kete olivandisa ye 30 minutes avanda na ye zwa mpenza temps na yo take your time donc osala madeso no na kimia donc ntango papa azoya surtout so alingane mpe ya madeso ya bibakulu nde makambo donc otie mpenza soki olingi mosusu ezalaka eseva ya moto ebomba ya moto osombi yango bombeli mwa papa esala bien otia papa biloko mwa décoration mo boye bamama tocréer mpenza esalaka kitoko mwa décoration mo boye kote papa olela biso nyonso tokoma baswahili na moya lelo biso nyonso bangala okala ezaleka fo non tozoyekola partout madeso na biso yeyo abeli na ye mpe makambo nde nyonso eza kitoko me atebi te mungu akoti na ye mpe malgré totie mungu na suka me akoti mungu mpe etebisa yango donc ntango ozotokisa kotia na yo mungu te me aokota na ye madeso yango nde nabaki oyo nyonso alinga tuna tozobakisa mayele oyo nyonso alinga tuna atuni madedestar na biso yango oyo donc malewa madeso na biso yango malewa yango siko natila bien yaya benga babia ekomi na oyo ya obuke tokende ka malemba suivre bosabone ne savone oklike ka na nini wana pa bosavone na yo kala te bainvite na biso bazolia baza deja awa nalingi bino mingi suivre tozaka na madeso yango bimingi toko biso madeso onde non tolamba biso bamadeso po mais o mama mimi alambeli biso awa pardon posa elobi bangole posage wana fufo mama minata ya biso penza bazombu babekomi malewa babi bosabone bamama tosabone komaka babie boye fo kosabone tozoyekola makambo nyonso tozobakisa un plus likola plus donc c'est bon quoi opalinga fufu apete mami natasa fufu babi opeya fufu oyo bapapa balinga fufu boye ya mwa pete solo kitoko siko mabe na bino mpe bolamba ele omote l'émission bolakisi madesikotala koto banzonga bafumbwa ezali awa nzonga fumbwa eza wana donc babi malamba kaka wapi libaya kobalolela fumbwa kuna di tozokende lia deja na mbi balola yango ekebe yozika balola yango mpe na ndenga en plus fumbwa okoko kitoko babi okoko bongo mamimi ebela nzombo okotisi awa mama mwasi na poto lokola na congo nzombo boye mon dieu ya flotte ozelo fumbwa welengi bandeko baliaka kakao baliaka bokata kwanga kuna okata kwanga mama sali na yo yango madeso na biso tolobaki yango ebimi moko poso na biso oyo tobaitila mpe na biso yango wana tozolia lelo toza na nini na biso awa tozalaka boye biso misala na biso bongo oyo eloko moko ekomi so na bafumbu ya kote oyo nini na biso nini santeti na biso babitia mutu ba 4 toza mpe na fufu nodenzu nini yango oyo zwa noko ndenge azozwa biloko na ye akozwa ya poussière teresa pepi osala te ya poussière papepila omekolo babona wana so ebele na marché
kasi yo kuto lakisanga pele nike biloko soko bokaki non de tulobani lobati Ok, c'est bon. Mais vous avez mon kaka. Il faut participer. Tous les billets, maman, mamie, en tout cas, c'est bon quoi. Yes. C'est tout. Désolé, Katia. servi madesu te balia kaka talaka ko madesu na loso liesala yawe memaka likolo donc en tout cas désolé Katia suka na yebisi Dans un plateau, et ça le voit bien. Ok. Mom, you need another spoon for the food. Merci beaucoup. Ah, you welcome. Beans. Beans. Yeah. What did you say? Yeah. Oh, rouge. Yeah. Okay. No, you can't see in your face. Ngapela zaina madesu metona monyoka otifu muone le ngumu ngapela kuna fungu. Vous sentez bien, Ya kaka. Fumbo binata. On dit mawe minata. Fumbo binata.